Bonjour fidèles internautes, bonjour, je vous aime tous. Ezali Wabino Sephora Kings. Il y a Tindika TV, Mikolo pour la retrouver ngai na Tindika TV pour s'abonner et c'est juste bot beta Tindika TV pour cause d'informations ezali précises, et réelles na Tindika TV. Je vous aime tous. Tindika TV, number one. Mbote bandeko balandi ya 6 internet ya Tindika télévision. Merci pour nabino bo mesana toujours ko zala wana pour na biso pour na ko yamba biso na banda ku nabino ba itandomike nabino bo continue toujours ko zala wana massivement pour na ko yamba ba actualité na biso ba news auto mesana ko nabino na banda ku nabino. C'est votre humble servante Sephora Kings au bo mesina ni ko mona na ba itandomike nabino bo continue ko s'abonner massivement na site internet ya Tindika télévision bo ko zala jamais déçu. Quand on mange je salue mes boss, Papi Kelly et Rifin Kisombe. Donc on est là, Nazanga mon côté, Nazaline invité, Oyo Boko découvrir Calamité, Nakombo ya Azali artiste à soutenir artiste à danger, Nakombo ya Papa Chaka. Bonjour Papa Chaka. Bonjour Tindika. Tindika, merci en tout cas. Nous avons la société dans Makassi, quand même mon mikolo yo. Faut la banda quand même que ce que vous avez là yo. Moi ça me bien, je comme même ko l'on a souci parce que la likaka la muki dali la muki en tout cas vraiment merci que même bande comme ça pas dans le monde que c'est dire mais tout ça la bonne maman la santé n'a pas de prix moi écoute tout na to la cambote ndenge il fait qu'ils sombe hein la piste mbote na moni Alain Tiamouna, les guides. Alain Tiamouna, les guides, en tout cas, merci. Moi, c'est la maman, la princesse Tiamouna. Du côté de ça, l'album, en tout cas. Et donc, sur la mingue, parce que moi, tout le monde a une émission de baise. C'est ça qui tire aussi l'émission de l'Internet. Mais tout le monde a la vérité. Moi, au moins, pas la vérité. Ndenge na mon le boss Jacques Sabonouka, le boss Jacques Sabonouka. Ah yo. C'est ça que ma papa va faire papa bata mawa. Na mon sous PDG Konzi, c'est Konzi. Vraiment que Maki Mayoya ya boya na ye pauvreté, l'ennemi de la pauvreté Maki Mayoya bana arc en tout cas. Mambo si en tout cas to so mingi na bote na te chéri na ngai, ba chéri na ngai. Sandra Bumba Ale Bumba vraiment bakoko Aniston na pesi sur Mishonoka parce que tout de émission yo ali mutu moko to lancer mingi na émission yo je crois que la semaine prochaine Impésar Kondombasi yo soko saka émission Tindika soki bagale zangi aboko soit na personnel collègue de Charles Mouika na foye baye adopé de papa là Charles Mouika en tout cas courage vraiment que BBC Noka vraiment que passe mingi na bungisaka Mishonoka nani ndeko na biso Impésar Kondombasi vraiment que amoni mabasa mikolo na ebito à Londres hein vraiment papa les grands photographes atiki biso ça biso mingi passe mingi de toute façon que tout peut dans Nzambe. Merci Papa Chaka to ki maman lombango Papa Chaka to yebaka yo que ozalaka musicien to ko yeba eloko nini esala e pousser yo pour comment ko soutenir l'artiste pour être ba ko benga yo donc comme bebla ko soutenir l'artiste ndi ba ko benga yo artiste en danger. Merci, je crois que c'est la répondant mingi mutambuso na bazo réponse sur la tête longa na toujours musicien parce que même dernièrement notre répondre c'est moi démocratie on a remercié Moussaka vraiment ça émission ba kumisinga vraiment moni osa no carrière mais mutambuso basa ba carrière atanze mne mo yebana te et biso la chance de banze mo yebana en tout cas que à danger de cancer utaki wapi je crois que na bandango mingi ezali vision utana Nzambe c'est faire emenkanu muzazoka vision wana c'est faire emenkanu mususu kozana tamuso kazonga kisasa kotuna sa émission okotuna émission na émission otuna papa emenkanu ndenge nini okobaki niveau pe ataka Kongo ke likanisi à danger je crois yé ndazoka vision bazoka message
c'est Maïcha Park, et puis à Congo, mission, ça m'a dit Mokili, Yangote. Pour c'est Maïcha Park, nous avons finga, nous avons banga, mutute. Vraiment, qu'on a remercié, il y a des gens parce que, façon à comment on tambour, en tout cas, vraiment, que, tambour sur moi, nous tambour, la sima, nous avons sima bien armé, et ça vient à la langue, en tout cas, on a remercié. Vraiment, quand on a vu, on a vraiment, que merci. Alors, on a Imiko. Il y a une émission congolais, puis on a les chargeurs sociaux. Il y a des musiciens. Alors, il y a Kamoko Papa Bolen, il y a des guitaristes qui sont en négocié. C'est un guitariste qui est Bavo Marie. Il y a un hôpital. Tant na betimbela, azoka sous-tété. Il vraiment na message mingi mama tchala mwana. La première moto oyo histoire tout le monde histoire etikala nga lobaka iaa c'est mama tchala mwana mutu asutenaka nga mutu ya liboso ya likanisi abi papa po tchala mwana na côté ya respect en tout cas baza mingi te ye abengaka mutu papa en tout cas matchala mwana mbote mpo siko ozali ye abaki papa mema papa bolene na hôpital zongisa na hôpital ntango nakende mama na hôpital général oyo mikolo ebimisi polémique oyo karma bon quand même que nde ntango nakomi kuna bino bamisa basetaka bino oyo elo asika tosali en tout cas ndeko na remesaka mingi le premier mécène ya Assane Danger c'est Didi Kinwani batindaka mbongo oyo tobanda kozwa premier soin papa na biso Bolène nde à part ça première action monene esami na Assane Danger mokolo papa la biso bi jo poster grand mission akufaka bekufa mokolo moko na papa Bolène nde wana pe son âme papa na biso tabule azaka vice gouverneur tosengaka mbongo po bakunda les deux artistes yebi makambo yango ka peso commission makambo nde ko oser nakobaka chef de l'état tango na Rais Kabange nde à partir de là vraiment que namona Assane Danger nde bato kosutuka nazwaka soutien ya président de la République mutakundaka papa Bolène na jo poster en tout cas nde conflit surtout complexe se wuta partir ya tango déjà na pesi maman Angélique Koudi pa yazaka chargé social ya président de la République même maman chanter de safu na bembo de maman chanter de safu nde base belé muso akena pali na soka pona kofinga nga koloba même maman chanter de safu to Angélique Koudi habité bobombelo keloko kosunga bino mais justement jusqu'aujourd'hui Assane Danger je crois que 15 ans vraiment que toujours bunda en tout cas que bon c'est pas tout le monde qui serait d'accord avec moi ndenge papi maibelanga Patrick Tchasibasu a to PCB bakundasa na passer Louva Ikaole beti papa Louva Ikaole to kubuksa leki na ye passer Louva Ikaole en tout cas courage je crois que Assane Danger le combat maman ndenge baganga kawana tamusu ya ba règlement de compte parce que tant on a la première bakonzi ba musu pe la sabo ba nkopo ebele net parmi la sala nko fina sala nko sala kondeni bon nko douté quand j'avais initié un projet comme on que des artistes tant Mamakunda Batoare alors j'avais Kotaka j'avais initié un projet comme que des artistes en tout cas na benga au fibre bango ba la fier na singaka chef d'état $250 na projet wana mais après $150,000 mon so baganga wana ba président o baganga kawana Kofi na bien mama ngaso ebiso likambo yango na bomba pourquoi na pas de la nation bilongo tout tia to bomba musu mais que Dieu merci que makamana salaka les autorités ba pesa nga vraiment réponse qui to ko ya bien en tout cas to so $50,000 marqué nga mokolo projet ba balukila nga vraiment même on a sakare baba so bi atoba dis projet na binoté vraiment na personnel to do comme papa wemba que non, je vais vous vraiment le
Papa Chaka tokoyeba ndenge otoloba ete bapesaka mbongo ebele mosolo ya kozwa yango te tokoyeba badifficulté nini okutanaka nango etant que artiste à danger parce que balobaka ebele mingi na nkombo na yo moso basalelaki mbongo azwaki mbongo akataki mbongo bapesaki mbongo epa chef de l'état et tout tokoyeba pena okokofongolela biso mpo tozwa mo makanisi par rapport à nyonso. Je crois que ngai nyaka tindika parce que vraiment que bokendaka droit au but barimer wana même Franco Imbango abilo bien tala bureau bakonzi babe yango na français bana service moko ya babe yango ya ba information oh ya nisi ke okena bureau ase bayebi yo te nzoko bayebi yo bien mama 15 ans nde baganga taka ngayebi mbango ebike leso toke na yo ndenge toke na so toke na culture art toke na budget na finance na chaîne de dépenses la banque centrale par monde ça soit fou parce que baza la confiance dans ngabi kedoko so yango ko koma yango na mona na mbere mesaka muzu futo ke sana émission moko na mwana ngai Sandra Mpongolov ya bien excellence maman lelo tambo so bosana ki chance to faire en ensemble. Comme sur le le 29 avril. Et bien, et bien, on a bien information. Savant, il y a un savant qui non. Fin du monde, ce sera le 29 avril. Mais en tout cas, la fin du monde, ce Dieu. Maman Bénédicte Star, évangéliste, parti Koïti là. Parce que Max Massi, il y a ma bonne ennemi en tout cas. Wana makambo mboka na biso ambanya c'est ça le couteau balobaka ba propos wana et cause raté so de cause raté le couteau pourquoi ngala travailler avec la famille biologique dernièrement ma mutu ka ba dans le garage papa Brazos namona leki naye papa cha kongo yaka ndako namona fana bima complet ya bilamba la sapata sike uti poto wapi papa bana batindeli olata avant-hier nauti pa ya Olason fo na kuta ye azalaki je kona la mwaki te nazo na ndako muntu ke sana silaki na l'équipe mwasi ya papa Brazos mambo papa mikono mona te kona mona mbambo bimisi $50 apesi ngai mama omoni ona lona mama moko okuti na alimentation ozosuma biloko mona mais je ne paye pas c'est moi qui paye mais bien ça un plaisir moko impossible. Nous sommes les alliés, ce qu'aucune église. Bakote ayo sataza mabe. Ce que banganga. Abinos nzambe aza mabe. Donc n'avez pas vraiment que Sandra Bumba vraiment que maman Aningomba. Merci vraiment Mira Kembe nzambe azo lokumu Mira Kembe la sepeli makasi ibo to bika la maladie oyo oyo ba ndoki ba chinois ba yeli to lobila ngota to lobila comme on lobila kibiso to bongisi bate belé na maladie mabe wana to kombela Kembe nzambe azo lokumu omoni elo sanga plaisir c'est quoi entrer facile na koma nango auprès des autorités vraiment même baganga wana oui baganga na bango mais tant que ma complexe le bisa bango ba complexe parce que mes dossiers sont traités. Quand on a dans la présidence, il y a des conseillers. On va avoir la classe, on va dire la primature, la ministère des arts, dans tous les secteurs, dans le bureau, on va traiter un dossier. Le dossier, pour quand c'est facile. Mais Dieu merci, j'ai déjà l'expérience. Je tiens un peu à Bonzambe, c'est une bonne Zambé, parce que tant qu'on fait ça là, les gens qui sont mauvais, mauvais vraiment, mauvais. Ngana sama mabe trop da musu yango per retour bazisa la kangai ngana zalaka mutu ko panza barukese songi mema maisha park ngaba tindanga maisha park na bonga maisha park na ke espion so di kambozali mema kambo ya kofina zeko ngana ki songi so ba suspendre kofina wa zeko non Dieu merci que Dieu m'a récupéré yango ta musu wa kabatu tsaka kongo mabe bani ngana zonga na monde wana mais c'est déjà impossible parce que même papa na biso apporte Valentin Katiz, projet qui est au sein de la Mboka, il faut progresser. Vraiment que bateau balobaka. Tout l'internet, mon gars, je crois, dans ça qui est fort.
nazala 24 sur 24 na internet nana mona te mutu moko te alobi atsaka Congo batendaki 1000 francs ya nani ya nani komona nini ya artiste moko boye nene comité to ya veuve moko boye non mama nasalaka effort nasala effort wana même dernièrement Aimé Makengo tokendaka na ye je crois Aimé Makengo oyebaka ye mise moko oyo abelaka bapota je crois omonake mama Aimé Makengo ayebisanga babatisaka Congo bamisi ya nzambe bamona mokili bakomona lola te mina remisaka ser lolo mbongo anotala ye pa participe anotala ye ke moni mosala nasalaka c'est facile ya kofinga ngai meme ngra oyo malembe champ malembe champ azalaki misi ya Victoria tosunga ye mais ake bakilanga kofinga babétise non c'est pas tout le monde est dernier même kokodi oyo ezalaki problème bon il faut nayeba kosupporter parce que ce n'est pas tout le monde bakopesa ngai bakokumisa ngai même nzambe baza mpe na 100% na mokili te ndenge marke mission noko baka 100% nzambe aza na 100% te même bato aboyaka nzambe aza na bango nzambe elo nini wana nzambe c'est quoi mais en tout cas que asan danger mama ndenge papa chéri alobaka que moto pamba ne sokende na fête osi na kiti na nsima papa chaka place yango te kende liboso nzambe asanga liboso dans toutes les circonstances où les Zali on a été fait babengi est-ce que nous avons un problème c'est vrai toko tambala moko likambo ya papa Wemba maman papa Wemba c'est mon 4 ans déjà banda kufi maman papa Wemba 4 ans déjà papa Wemba akufi soki na ba 5h soki ndemba aira kufa ki wana na 6h30 comité d'organisation c'est salamaki na bato oyo bani otika convocation kanga papa Wemba natalinga bia mondo yo na lobaka ngai maptanga papa Wemba ngana kokenda te nakenda pete ozana ranki na te non bato basama tata papa Wemba balinga papa Wemba te il y a des gens oyo bazaki prêt afunda papa Wemba parce qu'il a dénoncé bon mojo ki na braliment parce que souci papa Wemba c'était quoi na vie na ye rêve les alaka akwa ministre akiti des arts c'était les rêves de papa Wemba vraiment namonaki neti le monde à l'envers batangi papa Wemba te basa matanga neti ndenge ba ko tsola ye mais justement c'est ça même après une année à papa Wemba ngai bise bato ba o baba nani kiski sombe na bisa ko nini kengana okende papa Wemba ka mukula une année to komi na négropole une année maman ata artiste moko te to remesaka ba sapera non bana il faut kumisa bana bana ni kozana bolingo te non baya ba webi ba tu na ngata Congo transport ezali mais njoko bali amonga papa Wemba matanga lelo elo bisanga passe mingi tilo il faut ça émission na ni na matongea na place moko baba cha monima papa Wemba webi place ngoti tika libanga wana kaka bali banga wana kaka etika libela papa Wemba 4 ans même ba magic système tanga baya kotala baki papa Wemba bata papa kuna papa Wemba non il faut que vous ni mamina papa kuna papa Wemba na Côte d'Ivoire papa Wemba jusqu'aujourd'hui aza ndenge les autorités ba lakaki basala papa Wemba mausolée tilo papa Wemba azana kaka na ndenge ba sima ndenge boy kaka ndenge ba mona je crois que bato ba wala matanga wana ba kaka ça maman ma tiré réflexion moi je connais nos autorités bazo mima mboko la camaraderie et le koyi mutasala ngode bobenga mutasala musala wana ki papa qu'est-ce qu'on fait bazini yango moni Congo même aller moloto Congo ko bonga ndenge nini aloba Congo ko bonga jour ba kotia mutu na place na ye lelo na Congo lelo po obonga po ba pesa poste faut un parti politique faut un ministre faut un président mais non maman tout le mbala moko Jérôme Muniangi oui bien Jérôme Muniangi oto sala kisi ya nini ya coronavirus bendien basala tuba kangaye ba éliminer ye mutabiki sa ko nani Jérôme mundere tala mundere ya mwana musika nde ake France apata France kana Madagascar kunde ye wazoro bake
asenga na ministre biso santé que papa nazana ba dire ba itili moto sala pona mboka me lokola za na sikona te tala siko comment le Madagascar bakoteka produit wana bazwa mbongo ebele nzoka mbongo lifala mbongo ya Congo lona Congo bamonaka mayele te bango bataka kindeko mais il y a des bordés au basala ba institution to me ko to bango vérité. Chaka toki maman lombango to sur comment a été musicien car ma pandenga ayembeli hôpital ezali ya référence ya Kinshasa la ya komba mama emoke ayembeli ngo nzembo et puis ba mom juste abimisi na kati ya nzembo wana donc ezo déranger batebele pona yo tokokozwa makanisi tokokoyeba pourquoi to raison nini pona yo akokoyembela mama emobongo. Rôle artiste c'est ko soutenir makanisa kitoko ko kumisa eloko ya kitoko ko dénoncer le mabe. Au moins de l'eau, na mutunangai fana mokonzi na ba combattant. Le combattant ba kona biso mingpani. To kompana ka population na passe na été. Lelo to ke na karma ba to ke nde ba karma pa le kitu tu nangai. Lelo senga passe. Obi acte mo islami na nino na Parc Virunga, je crois. Ato Boma, 12 Congolais, je crois 12 Congolais. Mais attends, vous continuez à faire cette condoléance. Il y a des gens qui ont l'engrais, parce que ça m'a. Maman, Karma pas, c'est un garçon à féliciter. Non, maman, le pays est détruit. Non, 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 parce que beaucoup banani bato ba commissaire politique neti métier na bango banda indépendance c'est les mêmes noms qui reviennent moi nangai mutu ka ko na sa vie aboité mutu monde za permis na remercier Gaita Vandale mikolo ba sa challenge moko na ba Facebook bazo no maka ba neti ba président ni gouvernement na ye mais Gaita Vandale qui azali mutumwa mayele trop et puis pour cette changa na gouvernement na ye atanga conseiller socio kitira chef d'état son pan mutuko langa maman j'ai beaucoup de matière on a aidé vraiment kitira lelope échanger vraiment la pesi moi nangai net soki vangu Nicole Danzenza oyo no mai fa ça la 30 ya soki vangu soki Danzenza na makambo vraiment c'est soki ça soki ndenge ni en tout cas que Karma pas avant Ayembango, il a vécu à Monaki. Oh, il y a Monaki, il y a Mbaki. Parce que il y a Moutamoni Yango. Mais ceux qui ont lobby à Yemi Mabe va porter plainte. Ceux à Kosi va porter plainte. Mais à part Karma pas, n'a pas souvenir. Après maman yemo la plus une hôpital so yembela clinique quinoise na fungolo yemzo clinique quinoise maman non c'est impossible nzo clinique quinoise et bien moti nzo kali eloko moko zaki parmi ba grand hôpitaux ya mboka salité ha maman kanga na kemo na kaka na matanga papa na biso le lieu nani papa na biso lufa mawidi bana morgue moko na mekaka à part morgue ya malonga tikala kuna il n'y a rien là-bas c'est non, mais mon lelo, Corona oyo maman, le malheur est bon, hein? Et puis si les dirigeants africains maïele, nous manquons des hôpitaux dignes, nous manquons des respirateurs. Oh, bah, nous sommes belés, bah, koufi kaka pour manquer de respirateurs. Je crois, ils ont matière à réflexion, bah, Kondiamboka, dans tous les pays africains que tout ça la makasi, beau ça la makasi. Bon moderniser ba hôpital mboka na bino ne Karma pas en tout cas je vous félicite je t'encourage na kosenga ba ça continuer na peut déjà artiste nini oyemba no à part ko Karma pas yema mayemo moko yema be clinique quinoise parce que état ezana ezali vraiment mami na pesi Karine Mboma yes ça rappelle mayemo vraiment que mais na moni vraiment que na moni que ba mbetu do mobuko ba ngolo ba mo se ba mbetu en tout cas mbongo ezangi te maman mauvaise foi
Papa Chaka, to comme que j'étais to sili ko yoka ete na tongo oyo nunga makasi sili ko sala maipa na yo ete bozana ranking moya makasi na Kisinjora ayaki ayo ko mena so docteur ko yeba qu'est-ce qui se passe entre yo na Kisinjora. Mama confinement oyo to kufa na mpiaka mama to kufa bala eloko bigisa kabiso c'est la diaspora bango kuna pe obimate na pesi mwana nga promesse seko wana mwana mama na biso ngana muniki na Luanda mama c'est dire mama Claudine wana koko papa Kanza mama mpiaka côté de biso et nga vantier na lea loso na pilipili mama tata moko azana États-Unis comme on a le boss Jacques Sobanuka. Le boss Jacques Sobanuka, en tout cas papa, on a ouvert les billets, il y en a ba orphelinat. Habite à Congo, na continue là yo quelque chose moko au pesa Kisinjora. Maman, western il faut ça. Kisinjora yo ki ango kaka na ben soki na ba 20h na 23h na mona Kisinjora sa komisa ngapi Kisinjora. Nana bafunguli western ete melobi ya kisoma wati lobi na bafere Tanzania abi vio melingai vio ngabi western nane funga ero yo na Kisinjora na lobeta mama nenga ila kingai amen mama kolengai vraiment kole vio melinga la nangai ngami Kisinjora western bafungoli te ero yo abi vio to ke ngana ga hotel ngami papa mama na ero ga hotel. Je crois que na Tongo lelo na ba tango yo nazo benga tango zo ya ayaki mbala moko na colère susu na mona mutu ko koti awa Kisinjora na mise na ye vie wapi yango tanga zo yango mais Kisinjora ya bingai. En tout cas merci le boss Jacques Sobanuka vraiment muté amunene za nango vraiment merci na boss nyote vraiment Alain Bumba Michonoka, merci. Parce que le son de poto attendu quelque chose à risquer vie naie à que le bétail sur écoute au pépéwana. Faut dire en tout cas merci que acte le boss Jacques Sobanuka en tout cas merci en tout cas vraiment que to kosenga na ba artiste to mekana nous ko s'organiser parce que tant que une question on peut être bah c'est congolais lelo basali badon OK ngote basali badon mena leli bango ba pesa ta ba ndeko na biso ba papa na biso ba mama na biso ba veuve orphelin ba artiste ba veuve na mon artiste mon côté vraiment même jour na moi on y passe na ngai mais il passe na yo ata mo kolomo linga télévision papa Wemba talaboy badilu tonine mais en tout cas merci susu za kana ngona mingi tout ceci tonne ngeni toko dire alors moi suka bon moi suka en tout cas na kosenga na population noso ya mokili wala na biso to banga nzambe mama tokumisa nzambe soki malade ba ngote pour ko ba soso mais Dieu merci que net na moni olati masque na pesi satana alita bien parce que ngala ta masque wana kaka et ça arrive et ga biskema satana alita bien en tout cas vraiment satana alita bien vraiment merci parce que moni tata wana c'est grâce à ce monsieur là ilonga na yebani c'est grâce à alita bien na mais pesi mama anilita et ka Obama en tout cas vraiment que puis de Lausanne semble tout ça biso kaka na Kinshasa papi maibelanga papa Pierre Mputuna Nov que tolingana je crois makama corona oyo et pesi sumayele et pesi biso on prend tout et bangisi biso que tozali pamba bato oyo bakiko beda tolo je crois des américains mboka kola oya baby quitter la prévention surtout na Congo RDC ana provision à combien des années tamsuka mwaka moko je crois que bakonza mboka que makambo maladi oyo et puis c'est juste mayele et bino ba chinois tous allons confirmer ici là nous nous na biso na bino ko bonia biso to kende surtout moi c'est nani ce qui moi c'est ya Bilinget ce qui Bilinget bien Afrique bibembe Bilinget nga bien ce qui Bilinget
ya le bio biso na Afrika te kokufa mama kia mongana mateta yemba mutu muinda uta wapi mutu c'est le berceau de l'humanité c'est l'homme noir mama c'est biso ba mandombe boy to ma casse ba virus on a ba bazan parce que ta contact non papa Chaka contact nanga ezali 00243 81 657 0958 je crois Claudine Kanza oza nango 00243 81 657 0958 en tout cas PDG César Konzi en tout cas merci boss Jacques Sabonico en tout cas fondation en tout cas il faut comme la Kinshasa marqué kuna eza na est mais il faut comme la Kinshasa parce que mutemo eloko sali eloko kisinjora ndinga kebo en tout cas que soma za provision en tout cas vraiment ça vraiment pas na kombo ba na ngai na pesi le boss Jacques Sabonico en tout cas merci en tout cas na pesi refait qui sont en tout cas to kondeka to continuer tindika en tout cas Chaim Bouikana ma chérie vraiment je t'aime beaucoup en tout cas courage hein vraiment que pesa kondombasi personnellement en tout cas que nzelo kei biso kokenda. Merci Papa Chaka donc Chaka Congo Kondu ya Congo Chaka Mades après préféré nga ngola Chaka Mades Sandra Bumba Seki Chaka Mades bébé sendo katango ya fa olambelanga Chaka Mades vraiment que bicha nani en tout cas margué na ba so so kenda wapi Barbie la grande mama na ngai bonde olizeide makoti na reine do mama lima nzwangani kaka na nzambe kaka tokolonga. Merci Papa Chaka Congo. Donc merci chers internautes, merci à Kozalawana branché dans 46 à Tindika télévision. Bon continuer Kozalawana et puis bon continuer ko s'abonner massivement. Na pesi ba remerciement pe mbote nanga na cameraman ngai Junior Mbouyi, na pesi mbote na commandant Patrick Boulabula depuis Paris, na pesi ba mbote na Patricia Feza madame Boula. Donc na pesi ba mbote bena beno so balinganga Benedict Mwanza moté Mali datango. Msuka sili Sylvie Kabeya mon yebsa Didier tela bato wa problème Sylvie Kabeya mama social vraiment Didier vraiment que nebiki tindika eza chaîne moko yango zo tindika be ko tindika ba mbote belé na Sylvie Kabeya mbote belé na yo donc bon continuer vous à brancher na rata tindika télévision pour vous jamais dessus bon s'abonner massivement to kutana la prochaine numéro au revoir.